Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona depuis les lotos à dimanche. Donc comme il est 16 août 2020, bandeko nangai, les lots premier kilt déjà l'église catholique, à Salaki premier kilt naye, lobby samedi le 15 déjà, les lots bandeko nangai, bah église fongwami. Comment ça va se passer? Toko laki Sabino, toko ebi Sabino. Bokotala commence à commencer aujourd'hui. Lobi ezalaki ba préparatif, ba église ebele, ba to bakenda ko désinfecter yango masolo toko beta retour ya ba boîte de nuit. Lobi ezalaki opesi mbwa boyi. Lokola bato bazaki ko zela ba beta un coup de sifflet nazo ebisa bin. Masolo na député. Masolo na député na kolobela makambu ya escroquerie oyo ekotambolaka na ba réseaux sociaux. Nakoyebi Sabino, qu'est-ce qui se passe? Tokobeta masolo bandeko nangai ya ndenge yindaki lobby kuna na Kindu. Kuna na Kindu na province ya Maniema. Donc pour na départ ya Oji Musafiri, gouverneur ya kuna, mutu akufi, batu bazoki, plus de 10 personnes blessées. Kuna ba lobby ba recruter na ba mai. Masolo tokobeta assistant ya Atuma Tubwana Albert Ntimba akufaki babomiye na 3h du matin liboso ya bana na ye conflit na Congo central bande konanga na ebite ndenge nini makambo ko salema na mboka na biso oyo lelo toyoka ka makambo yake ba Congo bazaka batu ya makilate basimba ka makilate mais qui tue maintenant là-bas banani bakoboma kuna eza un peu compliqué. Albert Ntimba aza assistant ya Atuma Tubwana, aza mutu ya Banzangungu, lobby nangombe matadi, ezalaki opesi mbwa boyi. Ba barricade banzela, ba tomboke pa bandeko na ye, pe pona liwa ya nini. Où allons-nous na ba crise? Il faut na signaler que Albert Nsimba aza mutu ya PPRD. Et kuna bato ya PPRD pe ba condamné comportement wana, mais je me demande ce qui toke na logique Atuma Tubwana en réalité azaki mutu ya proche ya kanini opposant non ata soki akendaki un indépendant pour qu'on s'entête mais aza mutu ya FCC dis-moi que quelqu'un passe qui nous contredise mais lelo batu bakokufa bandeko nanga likolo ya makambo yango masolo na député avant que to continuer to banda masolo o to kosala na lingi de napesa de communiqué nécrologique moko Isaiah un grand notable Songe qui est décédé, une grande personnalité, quelqu'un qui a marqué son histoire sur la terre des hommes. Il s'appelle David Mutamba Dibwe, qui nous a quittés il y a quelques jours. David Mutamba Dibwe a été dans le monde du foot, il a été dans le monde politique, il a été sénateur, il a été mandataire, tout ce que vous voulez. David Mutamba Dibwe, azalaki lokola li passa ya Mulendambo, ezali ndengwan. Mais ces grands hommes, ces grands notables de la province de la Lomami, quelqu'un qui a fait son temps na Katanga, il nous a quittés finalement. David Mutamba Dibwe, son temps est arrivé et il lui rentre bisika ya Utaka. Azozonga esika autaka epa oyo atindaka ye na mokili. Ngonga na ye ekoti. Ya kokota na caisse. Ya kozonga putulu. Les honneurs, les richesses et autres appartiennent désormais au passé. C'est ça la vérité. On se demande qui tue qui et pourquoi on tue. Tango bazo boma bato, ezalokola mutu, azoloba yatika la libela. Encore un autre communiqué nécrologique, Isaiah collègue Nabiso Solange Masumbuko qui a perdu son jeune frère. Voici son communiqué. Chers collègues, amis et frères et sœurs, voici le programme des obsèques de mon jeune frère Prince Masumbuko Singolo, décédé dimanche 16 août à 17h. Le recueillement et dernier hommage, témoignage culte d'action de grâce à notre résidence.
quartier Mama Mobutu, avenue Siala, numéro 42, commune de Mongafula, référence cité verte, station Diomi, entrée Zamenga. Lundi 17 août, levé du corps à Saint-Joseph, à l'hôpital Saint-Joseph à 10h, et une inhumation à Mingadi, à la Cité de l'Espérance à 15h. Bain de consolation à la maison. Votre, c'est signé par l'honorable Solange Masumbuko Nyenyezi Amissi. Mes condoléances les plus attristées, chers collègues. Solange Masumbuko, c'est notre collègue. Azapé élu à Lukunga comme nous autres. Nous partageons la même circonscription électorale. Solange Masumbuko, Toza Nayenakati à Debis. Solange Masumbuko, Aza collègue Nabi. Ce soir, forte, chers collègues. Bien qu'en retard, je dois aussi présenter les condoléances les plus attristées à l'honorable Chéribé Okende, qui a aussi perdu Ndekonaye, une fois passé Wanasha Kundamaki. Chéribé Okende a aussi élu Yalukunga, toujours partagé, pas seulement même circonscription électorale, même liste électorale. Courage, Ezanzela Yabatunius. Voilà, bande konanga, yangona lobakana bino, na insistaka, na ebsaka bino, kenzoto yezapamba. Mafuta tokopakola yezapamba, le parfum que nous mettrons, les bijoux que nous porterons, tout ce que nous ferons, un jour ekozonga na putulu. Yangotango zana bomoi, salelaka batululamu. Ah, ba église zongi, ba kilte zongi, tokotala comment ça va aller. Mais je dis toujours, bande konanga, la bonne prière, tokopekisa te batuba kende na église, tokopekisa jamais batuba sambela, parce que ceux qui tozana bomo yeza grâce à lo sambo wana, mais il faut totala, ndenge nini tozali ko sambela, est-ce que zandenge sengeli ko sambela, ou bien biso to créer nzela na biso. Il faut que j'insiste là-bas. Est-ce que ndenge to sambelaka, et zandenge sengeli batuba sambela, ou bien batu ba créer nzela na bango, batu basi basala ngombe vo d'or na bango, ngombe na bango basambela ka la place ya nzambe, parce que nzambe bango umeliko ya selon les chrétiens. Oh, yango na talisaka bino mikolo nyonso nga na za pasteur te, na rappelaka kaka quelques pratiques dans toutes les religions. Si l'homme n'est pas au centre, c'est nul. Eza nul, eza pamba. Lelo, nzela ya mutuna mutuaki. Ngana zolo bana batuboy, bande kona ngai. Ngai na zu onction te. Na zu onction te, ya koloba. Lève-toi et marche au nom de Jésus mutua telim. Ngana zana onction wana te. Mais j'estime que à partir ya mutema malamu, toko kipe kotambusa ko ede kaka ba oba zonguluma wana, mutua tambol. Lokola, en attendant peut-être que miracle ya ko salema, toko pesa mutu beki, atambolina beki, mutu atambolina bakan, to sombelie banini biloko ya ba personne avec handicap wan. Ce sont des choses plus chères. Neye na lobaka na bino, ezaka. Prix à makasi. Depuis que je suis dans ce domaine, j'ai compris makambouana. Mais tango kotala, tozo sala, lobby, au moins batu misatu. Batumisat, batamboli. Merci. Papa Eliezer Ntambo, merci. Merci papa nangana oh nyonso ozo sala pona biso ba handicapé. Papa, merci. Nazana mingi ya koloba te. Alors faisons ensemble les pour pouvoir un peu relever ce niveau-là et puis mettre fin à difficultés là qui nous vivons chaque jour les jours. Chez nous là, d'ailleurs sur place ici, il n'y a pas de projet. On est là pour. Par rapport à honte. Oui. Tout ça, Ndine. Papa le miracle, mais to sali oyo muto akoti ko sala. Avec le maigre moyen, na soutien, il y a quelques-uns de nos frères et sœurs. Na quelques-uns. Soutien ya bande konabiso muke o bazakana mitema ya bomoto. Ba mususu bavandi ba kozela. Mais c'est tambo mukolo peut-être à cause l'erreur
bafingaka ye baloba bomoni makambu munoko na nganga ndenge mutu moko alobaka na poto munoko na nganga munoko na yo nganga ti lelo okoleka sali lisusu video soni. Je ne suis pas parfait mais na mindimaka. Naza parfait kasi na mindimaka. Je le dis toujours. Oui, na mindimaka. Masolo na depité. Mama wana bomoni a telemi na yebi komba mobile na yete ye moko ndenga zawana na yebi kombo na yete na yamba ye ndenge to yamba kabatu nyonso tout. Elle m'a expliqué sa situation. Azalaka mwana muke, je pense que eza polio akoya à l'âge de 10 ans. Donc presque les loso qui 24 ans, ceux qui 27 ans angulumaka. Azana bana 8 mobile na ye oya balaye. C'est une personne valide azamutu mobimba lokola. Mais asepela quand même na mwasi wana. Ce qui botali, c'est une jolie femme. Aza mwasi kitoko. Mais azalaki na ba condition wana. Lelo mama wana azana bana 8. Abota na mobali na ye. Mobali na ye akendaki koluka. Soki wapi, soki na bandundu. Soki wapi. Ndenge na zoyoka. Alors, tango na moni ye na lobi me. Elle m'a expliqué. Ye soki azaki kutu na chaise roulante te. On a dit chercher. Kolukela ye chaise roulante. Donc azonguluma azokinde partout. Modèle wa. Soki alinga kende sika moko bo il faut ba memaye. Tango ye to bundi to ye kozwa chaise roulante. Aye kozwa chaise roulante. Na sima ya kozwa chaise roulante, moi j'estimais que tokosa l'effort ata biloko na bango ba pareil o balataka. Mama wana ko lata ko mekata ko tambola lokola batu misusu. Nous nous sommes penchés sur ça. To se pencher sur yango. Finalement, basalele ba pareil. Lobby, après presque 27 ans, maman wana telemi. Vous avez mon émotion à coller là. Mais qu'est-ce qui fait que vous tremblez? Bao bazana domaine wana balobi akomona mabele musika parce que asali bambula yazala kaka boy siko ya telemi azoko kate bande ko nangai c'est calmé problème il faut et wana tangu to pese bakan wana to trouver que azana déséquilibre to kolukela yeba beki pour que achaka na sama peka le temps que a s'habituer petit à petit bande ko nanga. On doit se limiter à faire un miracle au niveau nabiso en attendant que un miracle o yake lève-toi et marche bakane boaka bakan et monana. Tout ce que nous faisons bande konanga. Ce qui muto asali lelo mama wana ata soki ako se débrouiller ndenge wana ko tambola kana bakane petit à petit. Vinaye et s'améliorer ta soipé. Pesa moninga sourire. Mais maman wana olia sourire maya miso kiti. Émotion. C'est aussi ça une façon de servir. Nasimanango, il y a eu une autre maman. Oyo. Basale la ki yepe appareil. Après, il y a eu un papa. Ainsi de suite. Tozali ko se débrouiller ndengwan. Avec le peu de moyens que nous avons. Et l'assistance de quelques-uns d'entre vous. Bao bazaka na mutema ya bomoto. Mais si tout le monde était mobilisé. Ndenge to telemaka. Omoni batu nyonso ba telemi. Makambwana, babomina beni, ainsi de suite. Bande konanga, nalobaka une chose. Ce n'est pas que na boudaka balkanisation te, nga na boudaka yango te. Bongo ba voisin otozana bango, bazana tumwa mabele ya mike boy. Bakotika biso tranquille. Te. Mais sachez-le, le rapport entre les États sont des rapports de force. Nandimaka ke balkanisation et kotiko salema ezana ba dongolomi su balinga to zala ndenge to alia boite. Mais batu wana ba divisa ka batu. En commençant par nous-mêmes pour nous fragiliser. Des discours croisés aux hommes batu ba ko salaka mutu abandi ko attaquer batu abandi ko kotsa ba makambo tribalisme ezako faciliter ba balkanisateur nzela yake basala.
Mais je condamne toujours une chose. Oui, balkanisation est lignée Salem. Yo en tant que Congolais, otikalika ko finga ka bande kona yo, pona toza la diviser comme conséquence, allez, makambo Salem. À un moment donné, c'est de taxer tout le monde. Montunyo soit bilingala te aza rwandais, surtout bande kona biso ya est. Kuna bazo boma bangwe pa ba rwandais parce que balingi mabele wane kendete bako boma ka ba chef coutumier boko yoka yango mikolo nyonso mais bino na Kinshasa parce que yo lobi lingala donc il a commis rwandais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et bah comme Isaka Batunengwan de Onkusu Oyo Azaki vice-gouverneur aujourd'hui ministre chargé des relations avec le Parlement. De Onkusu tangu ba makambo bani na Congo central. Babimisa e Rwandais. Babimisa e Rwandais. O mutu wana za Rwandais. Eza kaka banzembo ya ndengwana. Deke bomoni ndeko na bino excellé akomi Rwandais. Mutu ayebi lingala malamu te aza Rwandais. Yo pe lo ba Swahili te. Nous avons 4 langues nationales na mboka oyo. Tozana Kikongo, tozana Chiluba, tozana Swahili, tozana Lingala. Parmi ces 4 langues là, c'est que yo lo baka combien de langues d'abord? Yo mutu ango yo congolais donc pona yo, allez, ki congolais ezali ko se résumer na Lingala. Mais Lingala lo ba makapena ba mboka mususu te. Lingala lo ba makana mboka mususu. Ce qui vaut que na logique ya ndengwana. Allez tolo bake ba vrai congolais saka baluba. Parce que Chiluba ndelo ba makana mboka mususu te. C'est pas possible. Ils ont malamouté. Alors, moutouazana modèle wana, ozakuna, yo, musala na yo ko diviser. Oh, balkanisation. Oui, balkanisation. Yo zo sala nini pona ko stopper balkanisation. Tango ko finga batu, pour ceux qui croient en la Bible, batu ebele, bazwa makama na Bible, bande kona bango ni mtu bateka bango te. Joseph bateka ye par nani? David wanani bazaki benemi na ye. Les exemples, les anengwano, kotango, okomona ka bande kona yo. Même la Bible elle-même dit quoi? Tu auras pour ennemi le membre de ta famille. Naza pasteur te. Je rappelle toujours. Mais tant que yo zana langage, kaka ya tribalisme, to zanengwa. Lelo, l'assistant qu'on vient de tuer, Datou Matouboine, vous allez me dire quoi? Ata soki banquette de Kosalem. Vous pensez que liwaya moi mobali wana et udina province mususu. Mais attendez. Et udina province mususu ta? Les lois violences et bandits caractérisés par le Congo, on ne comprend rien. On a brûlé vif ma passe. Et l'administrateur s'est donné l'audace, il a dit non, voilà, en plus c'est le coup là, bango baza bana à côté OET, baebaki bango te, yango moni basali bango nengwa, et vous encouragez. Les loto ko bana kozala, muto alongwe papa nangai. Na minute oyo, qui est en bonne position à la Miba, azamu Kongote? Qui est en bonne position à la Miba actuellement? Azamu Kongote? Botika makambuana. Nasi Nathalie Sibino que pour preuve, il y a ongana lobaka pour appuyer ce que j'ai dit. Nathalie Sibino bao basala makamwa malamu na ba province ezaba originaire ya ba province wanate. Et depuis que nous avons commencé, qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà bande konangai. Tango komona mutoyaki moi les soigné muke mutuana telem mutuana tamboli tozana bakaya ba Giovanni nengo moni wana aye akoma lokola mwana nangai ayaka deka yoki même mutu pasi papa na la muki bienté ce qui a la muki a ben aye wana nzoto ezalaki bienté aye na tongo tokutani et puis ezanengwana ba Victoria ba Samuel ba Dorcas ba Gedalia bana baza ebele pour ne fils que prendre côté à bana oyo bazana handicap. Mais bongo ba orphelin. Quand je vais là-bas na Kimanseki, na tuni bango na yali na ko yali sute okomona bana babandi kolé. Ezapona nini? Parce que nous devons tisser cette relation là avec ces enfants. Tozo bango lokola bana na biso. Ce n'est pas parce que moi na ba boakaye, allez, mokilipe boakaye. Irresponsable wana boakaye ayebi avenir ya mwana wanati. Ce n'est pas parce que moi, aza orphelin, nda komi lokola yende ndoki. Ndenge be église zonja o ko mwana, oya sandoki, musala na binoka kokanga ka bandoki.
C'est quoi cet évangile oyo ya modèle nini? Il est le tout-puissant. Nzambe ya solo azaka le tout-puissant. Mais oya yo Nzambe, même ndoki yo bayaka même ndoki amuke ya famille na yo, ayaka komeka na nzoto na yo. Donc ozana Nzambe te. J'ai suivi un jour un pasteur azolo bawana alobi mbo nakendaki na keko luka elo nyanzambe nzamba ebisinga. Donc yo luka Nzambe ti lelo, bien que oza pasteur oza soki nani, okosaka biso. On ne peut pas chercher ce qu'on a. On ne peut pas chercher ce qu'on a. On ne cherche que ce qu'on n'a pas. Nous sommes vanité bande konanga. Tolobi David Mutambadi Bwakei. Nous sommes tikali na mokili. Mobutu akenda. Un jour ngana kokende. Un jour yo pe kokende. Ezanzela ya batu nyonso. On doit être fort. Mais pendant que ozananu 100 francs, ozananu na makasi, yeba kosekisa moninga. Tout ce qui suivra un homme, ezaouwa. Natangwa souka même ceux qui, les lonzoto lembio kominase, les gens se rappelleront de ces actes-là. Masolona de pité. Nalobi, pour la motion de défiance contre Augustin Moussafiri, Ogi Moussafiri azanani, aza gouverneur ya Maniema, ezana ba député basalela qui motion de défiance. C'était prévu lobby ba fongo la session extraordinaire pour na traiter kanaye bitumba bimi batu babimi selon ba député. Donc ya wana ke ko recruter même ba mai bitumba bimi masasi beti mutu moko akufi na kindu. Plus de 10 personnes blessées actuellement. Où allons-nous avec cette politique? Ba congolais ngana yebakate tolinga ko piklé. Même aux Obomisa Batou la Congo central, copie clé. Moi, la place d'Atouma Toubouane, na lingana sa la conférence de presse, na Sabatou, au lieu Batouba Koufaboui, au lieu Zalaboui, je me décide de me retirer. Bien que, ou expliquer ma raison à eux, ou ils ont ça la kéotika. Mais Batouba Zalaga Kounate, a piqué na Batouba Koufata ou Koufa. Mais je comprends aussi une chose, Bande Konanga. Nous sommes à conséquence. Vous avez entendu, le chef de l'État émettre un vœu. Il y a que, il faut que le gouverneur Bazalaka voté par la population. Parce que, on se doit les anines. Pour le gouverneur, il y a un seul gouverneur, Alekaki, parce que Balingaki Kaka Aleka. Il y en a combien? Oh, il y a Bimisa Kimbongote, pour nous couper, ça va députés provinciaux. Et comme à COP, il y a des députés provinciaux. Ce qui est au Parlement, et nouveau Parlement et Bandak. Au Kokuta que, les députés provinciaux, ils sont gâtés par rapport aux députés nationaux. Parce que on ne va pas voter le gouverneur, on ne va pas voter le sénateur, comme on a un Kakaboui. Kakaboui. Batu bakolanda bango sima. Parce que bango bazana pouvoir. Mais objectivité c'est la kate. Ezagaga ba pesa mongo. Donc ezanengwan. Boko zala na ba institution, ya ba oyo ba vota, na ba oyo ba somba ba poste. Ça ne va pas marcher. Écoutez mbolate. Yango bomoni bande konanga. Lelo kuna batu bakufi na Kindu na Congo central. Boyeki ndenge zokende. Mais ba Congolais balinga copie clé. Nathalie Sabino na mbandaka ba betaka ba députés provinciaux. Donc policiers ba ko beta ba députés provinciaux. Ba tombolier. Allez, tout finayo député, tout finayo y a qui député. C'est pas possible. Mieux vaut encore ba député ba bunda entre bango na bango. Que un corps extérieur et quota et banda ko beta ba député, ce sont quand même les représentants du peuple était. Ceux qui bomoni député moko au vrai élu. Il faut boyer que azali ko représenter batu moko boy. Et là on a ba député pona osimba et ozo sala calcul. Ozo mona conséquence ya oyo ko tikoya ceux qui osimbi. Celui-là, c'est l'émanation de ce peuple là. Masolo na député. Na lignina lobela escroquerie zo lega na ba réseaux sociaux na prévena kaka bino des fois boyo ki la kangate na mona ki ndego moko ala muki lobi
ndeko Eliezer nazoka ke bazo escroquer nalobi papa ucho lamuka makambo na lobango il y a 2 mois yo siko lamuki. C'est la même chose que j'ai dit makambo biak. Mercredi oyo, donc dans 3 jours. Tokozala dans 2 jours. Tokozala na parquet de grande instance ya Kinshasa Gombe pour na ko déposer plainte contre la biak. Et le kongana koloba ezaboui. Soki ozana mboka te tinda ndeko na yo moko na ba coordonner na yo. Baya tokuta na wana numéro ya compte kombo na yo mbongo ezana kati. Il faut te funda bato basanza mbongo na biso. On ne doit pas nous exploiter comme ça. Mbongo ango bazozo ango na mabele na biso. Soki boke ko defa ya bango. Otiki hypothèque na yo kotika. Yeba ke soki otiki lupango na yo ko yo kaba si bateki. Okosamba na bango wapi. Bango bazana mbongo. Mais épargne na biso ya mike wana bazwa bamela biso kaka nengo wana botiki. Et la banque centrale qui devrait nous protéger ne nous a pas protégés. Atinda kutu batu bajeraka biake wana ti lelo. Ok kuna ezakop. Ezakop. Wana bandeko na biso. Ba Rwandais baza wana te. Bandeko na biso baza kuna. Ce qui lingi ale 50%, 50%. Nyon mbongo wana bakopesa yo dikute. Babandi kopesa yo namu. Ndeko nanga. Bandeko nanga. Tokende umukamate na ba oba zana ba preuve ya makambwana. Même ba oba ya kiko s'enregistrer na bureau na biso te. Tokuta na mercredi nangonga ya 10h30 na parquet de grande instance ya Kinshasa Gombe. To déposer plainte. Même ba oba zwa escroquerie ya modèle 1. Vous amenez le preuve umukamate. Umukamate. Maintenant on a koloba. Nazo lobela nini? On zaka parenthèse na fongoli parce que j'insiste sur ça. Mutu akoya ko benga ngaso ki to si to déposer plainte oye koya wana parce que tangu to koloba tozolo bango avant okoya koya après siko to kosani. Nous y allons. Batupe batuni lisungeza ya combien na yebite nous allons nous organiser selon le nombre tokokuta na wana total qu'est-ce que nous pouvons mettre à la disposition de nos avocats pour faire avancer la procédure. Wana tokoyoka ensemble tozana montagne ya koyebisa bino sikote. Escroquerie na kolobela. Je vous ai toujours prévenu ba makambo. Botika kolandaka batu ya ba réseaux sociaux na ba message na ba numéro ezobenga yo. Est-ce que vous êtes intéressé na musala na UNICEF? Alors, muke koyoka babaniko tinda yo tinda kosenga yo tinda mbongo $100 na M-Pesa. Yo wana ozimbongo tinda. Bayibi yo. Yo zoluka musala parce que ozana ngote, ozana lokote. Lelo ono ya Saint-Joseph, bango wana o bazo engager bato na Saint-Joseph. Bako bana kufuta bango $2500 avec stage, je crois en Afrique du Sud. Bande konanga, ce sont les escrocs. O bazo engager bato na Monisco, ce sont des escrocs. Il faut bokeba na bapel wana. Soki otuni mutu wana ka mituna mibale misatu, okoyoka baniko fingela yo mama na yo. Ce sont des escrocs akobenga yo. We binga lisute. Docteur soki docteur nani? Na koma na Kisangani muibi akobenga yo oyebite ngai general soki nani makambo abitumba oyo abandiko kende na yo maleme okopesa ngani numero ya mutu boy suka voilà nazana problème wana kufeli tindela ngamba na M-Pesa ba misusu pe au nom de musicien moko abenganga yao atangi kombo musicien moko mbona zana studio na linjika ka wa system ngai ainsi de suite bon nazaka na posa ya soki $100 ya ko aider ko faciliter même transport ya ba musicien nanga c'est un musicien que je connais nalobi bon OK problème ezate mais numéro beninga nango eza numéro nga nazaka nango te numéro nanga mususu nalobi OK oya kasito monana ayate muyibi olia ozwa ata mbongo muke wana opesa ata moninga sourire mbongo na yo kotelemisa mutu mbongo na yo eko changer vie ya mutu mbongo na yo eko sunga mwana mukali ngacha kola na condition yake rejeté de la société mwana wana komi mutu mbongo na yo eko sunga ba orphelin oyo. Je dois dire merci et félicitations à ma fille Gueda. Lobi na yo sakibino kezaki anniversaire na ye. Mais
ole ya kofeta anniversaire basali nini bake kotala ba vieillard ba mibangi ba assiste ata bango il faut kozala na mutema bomoto ya bino ba anniversaire bolela ba feta bozaka kuna kobina awa kaka na mboka na biso nde tokomi komona ba mariage tomona ka ba mariage ya 4 jours bato bazo fete bande konanga ezana bato bazana mbongo akobebisa 4 jours ya nini yango mariage yango bomona kango lokola paradis boko banda makofi kasi kolti incompréhension hein tout n'est pas rose au mariage tout n'est pas rose je t'aime wana kisheri wana umela kobeba hein makofi moko kosakana te surtout ceux qui peut-être ngana habité 1 plus 1 wana oyo boko makana mituka 1 plus 1 égale 1 ekozala 1 te même dans la Bible balobi nini bato mibale bakozala na mbetu moko c'est-à-dire mwasi na mobali moko akomata mususu akotikala botika makambo wana 1 plus 1 égale 1 formule yango bozwa yango wapi formule yango bozwa yango wapi botika makambo na bino wana oyo akola na ndenge akola oyo akola na ndenge akola le vrai mariage komaka yake oyo bayebisa yeke kofinga bato eza mabe komeka kofinga te oyo kofinga pona ye eza oyebi oyo tozala kosakana nango na mbandaka babengi weto donc il faut kofinga oyo kofinga makasi wana nde babimisi nini donc vous arrivez na deux comportements différents pour que balana nde likambo ezalaka ti napesa bino exemple mwasi na mobali babunda premier jour pona nini parce que mwasi akokaka kolala na mwinda te mobali siko asalaka soki abomi mwinda azoyoka lokola bandoki bazolanda ye mwasi akoti liboso kolala abomi mwinda mobali akoti apelisi mwinda mwasi akoti kozwa pongi te akeko boma mwinda mobali pe azoko babunda na interrupteur makofi ebandi botika makambo na bino 1 plus 1 égale 1 bino wana to c'est quoi ça et bokomi kosala oui bosali mariage na bino d'accord mais boye bande tozana posa mbongo ya kosunga bawo bazanga mbongo 4 jours ya fête ya nini Kinshasa ezandengo wana balela biloko wana ba uniforme mbongo tu ekozanga na Kinshasa ya fête ezanga te ya bar ezanga te ya boîte de nuit ezanga te c'est quoi ça mais ce qui ozwi kaka moi eloko amuke c'est qui si peut baninga et kozala quand même quelque chose pas nécessairement koleka na nzela na biso te kende ka kosekisa moninga avant olala naza ngai nde prophète ngai nde bishop ngai vanda kaka tango tie mutu na se avant ofongola munoko na yo otanga ko mwanzambe mituna osho sekisi nani bande konangai na lingi nazwa banini parce que lelo ezaka mukolo ya ba audio nazwa ba audio wana mais ifala gitoke bisabino ke bato bazali ko escroquer bato mais avant que nazwa ba audio na bino nazwa ke bisabandeko bandeko nangai il ne faut pas toi apparaître lokola bato oyo bayeba kata eloko moko te batambola kana so de mouton te est-ce que bozo kanga makambo tozomona bato okotika nzela na se yo wana na so de mouton obandiko kanga ba photo j'ai prédit ça na lobi bato akobana koluka kokanga ba photo soki mutu kezoya okotimela wapi mususu akoya kokwea kuna parce que likolo ya koluka zwa pose likolo ya nini vraiment bino bolela biloko aboyi batambola kana so de mouton te eza risque ozozwa la police boko tiko faire respecter loko wana te batambola kana so de mouton te wana komona na bato ba mariage bakomi komata na baso de mouton na biloko ngo bolata kizaka banini voile tala voile mulai so kindenge boke kuna kokanga ba photo batambola kana so pardon tozo ba maloba na bino voilà tolingi tozo ba message na bino bande konanga ba o batindaki tokozwa quelques messages bien sûr qu'ils a ebelé tokozwa nyonso te mais tozo ka ba bazolo ba makambo ya suspension ya Jean-Marc Kabundo Augustin Kabuya na Shadari na comité de suivi loko na bango wana soki ndenge nini tokoya kobeta masolo wana lobi tokozongela yango mais toyoki kuna balobi bazwaka $15,000 yalika munini bon on habité toko vérifier nanu na sima nango tokoya kopesa bino
ba rapport sinon bakoya koloba na biso jaloux. Merci beaucoup. Tozo un message à Liboso. Ezaya nani? Bonjour Excellence. Bonjour. Bonjour honorable Eliezer. Député à Excellence. Na émission bien que na yambi yango na rediffusion dimanche mais na salaka na seni na ngina loba. Ba député nyonso ba politicien nyonso ba société civile nyonso bazolobela kaka makambo ya seni yango bazolobela kaka makambo ya Rosar Malonda makambo ya président ba membre e bongo bazokanisa ka biso basali ya seni tendenge ba détourner biso mbongo bafuta ka biso lisusu te ba corner batongi ba immeuble babosani biso ba fonctionnaire ya seni na administration bato cabinet batonga ka basala kanini biso ba administration tokufa na nzara na bandako tozana ba papa ba famille papa Eliezer tala biso pe likambo wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Eloko na koye sayo zandeke nde parmi biloko to weleli biso na Assemblée nationale ba pesa biso rapport ya seni, il fallait auditer la seni, to débattre de la question mais ba sota biso basala eloko mon côté, c'est parmi biloko o tozali ko déplorer lelo na kati ya makambo owana. Bonjour de Eliezer. Passer les tests Covid à la frontière congolaise, on paie $30. Quand vous arrivez à la frontière rwandaise, ils n'acceptent pas le résultat du test que vous avez passé au Congo. Pour ce faire, ils vous obligent de passer encore chez eux moyennant $60 et de rester à l'hôtel par tes propres moyens jusqu'au jour où les résultats sortiront. Du coup, le prix de l'hôtel au Rwanda grimpe jusqu'à multiplier par 3. Bref, moi je continuerai à passer par Ngomo pour ne pas être victime de cette humiliation. Merci beaucoup. Merci papa nanga. Ba résultat ngo yango wana bazobo ya bandeko. Ngana ebite. Tozo andeko mususu. Bonjour de Eliezer, mon akolo pan. Ozala pena mon akolo pan solo. Oui, je confirme ça. Ngai ndeko Samuel Mangala na kaka Fredicide. Oza pena mwana mkolo lopango, oza pena congolais ya kolo lopango, mabele oneza ya yo. Ozo pesa bat exemple. Batonda na bambongo aba ko pesa ba musicien bata ba théâtre. Ata ko pasukal ba pesi. O pesi biso esengo na mitema po biso petela na le corona yo. Nzamba pambola. Merci. Ba me ko chelo po so ko kufa. Ba me ko sasino so ko kufa. O kufa ka sikoyo te. O kufa ka sikoyo te. Et puis Congo na oko diriger Congo wana. Po ozo sala. Tozo landa yo. Nzamba pambolo, merci. Merci beaucoup ndeko nanga. Nalingi tozwa ndeko mususu, oui. Bonjour député, j'aimerais savoir où serait parti Olivier Kamikatou. Deuxièmement, la dernière marche du FCC, nous avons pu constater la présence des bourgmestres et des mandataires publics. Est-ce que cela ne viole pas la Constitution? Le président de la République, par exemple, ne peut pas sanctionner de tels comportements. Merci. Merci beaucoup. Olivier Kamikatou azaka pembeni ya Moïse Katumbi Chapwe. Oyo lobi wana ndeko na ngai eza ya solo tomonaki ba bourgmestre na banini babosani ke bango bakozala esika wana te mais mpona koflate toyebi ndenge bavivaki te kuna bavivaka na bamenase soki bamenasaki bango toyebi te tozwa ndeko mosusu. Honorable, bonjour. Bonjour. Nalobaki, nga nazali membre équipe à riposte à Covid, mais jusque là on ne paye pas. Soki okolobela biso. Papa nanga oza na raison nazolobela ngo mikolo nyonso awa et puis c'est ridicule wana tozoyoka inspection générale ya finance balobi ke fond wana ezalaki bien géré te mais mbongo ezokende wapi vanité de vanité bokotonga bandako un jour bokotika yango sekisa moninga na yo tika moto azwa lifuti na ye kozala malamu tozwa ndeko mosusu. Bonjour papa Eliezer. Bonjour. Nga nazalingalaka komituna Docteur Mouyembe atika ba conférence de presse pour ani atika ko pona nini
de malade ici là na Kim, malade ici là na Congo. Il y a mon inutile aussi à la conférence de presse. Évolution dans notre pays va les souhaiter. Et puis bazo au fond la boîte de nuit pour nani. Parce que biso en France c'est il est là. La boîte de nuit zara non mais on kanga na ba fongo la té. Et puis ministre santé allez tous les jours pour nous royer sabino pour biso awa maladie zongi les soso. Le to yebite so bako ko kanga biso bako confiner biso les soso. Batika ba conférence de presse pour Anine. Ok papa nanga na ebite stratégie ya communication na bango na zaka na kati kuna te oyoka ba finga même ke na kenda ko luka musale pa na bango alors que je suis député. Ils a compliqué to mona ka ba conférence li souté la communication des tenants yoka na kate to monika kanenge komi makambo yake o ba ibi mbongo ba sali boy na ebite to zonde ko mususu. Oui. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Mwana kolo lopango. Oui papa. Ningaki kaka. S'il vous plaît. Pendant les cambo ya autorisation des transports na contrôle technique. Nous sommes allés et ça les $110 papa. Le lobby la biso dans les cambo to lembi. $110. Pendant 10 minutes tout cas. Et ça les combien? Bon, ok, de wapi. Et ça la anime. T'as cassé les qui. Surtout au niveau ya IPN, c'est les mbas au nègre, ma chauffeur, bah ça la wana, en tout cas, ma wa trop. Tantôt, ministre à lobby, contrôle les bandes, tantôt, à suspendre, toujours comprendre les animes. Mais, tina nini ya contrôle technique wana. Bazoli ya biso mbongo kapambo contrôle technique ça les makate pe ba montant wana vraiment moins que ennemi ya congolais azaka ka congolais ce qui batinyo so bali wana $20 to $30 et ça nani au moins que population a sepel oyo kaka na linga kina lobela yo kolo lopango pana masolo na député. Merci beaucoup papa nangai. Eloko ya makasi na makamunyo surtout wana eza oyo tuni eza yake mbongo wango kendaka wapi. C'est la plus grande question oyo ezali ko préoccuper bato. Et aussi bazozo mbongo ya contrôle technique. Mais contrôle technique ezo salemate égal combien? Eza quand même ridicule. Tozo ndeko mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ezanga ndeko na bino mais ndeko na bino fiston. Azolingana loba boye pena pona mboka na biso wana. Soki na se rappeler na nzembo Patrice Ayemba lobiso ki pena nzambe te pena mboka ezate. Ata bino moko ba mbongo wana ezokende bazoyiba ba frontières zo kufungwa ma mutu na mutu azozwa oya kozwa. Est-ce que bazo penser pe pona fitiri ya bana na biso moko? Tala ndengo kote kuno lobi kote akasai ba société wana ezosala eloko te. Kende pe na kibali wana oloba kibali wana batongela bato oyo nakoloba eza bakazi omoni place nani alalaka ndeke ya vraiment nzamba sunga mboka wana biso génération na biso tozolinga tokufa tokondima tokufa boye te pena wana ozoloba mbambongo eza ebele continue ka message moko mbambongo eza ebele na bakasumbalisa wana mais gouvernement na biso ezosala eloko te atabino moko kende na kibali wana zoyiba mbongo chaque jour bazoyiba wa or na ba or nzela eza te eloko eza te tovanda kotaka bango bapapa wana basala na balumomba basala na kabila levi basala mpe na Tshisekedi lelo eske toyaka kotika bango na mokili na mboka wana ube kobota makongoli eza te toyaka koaccompagner bango vraiment tokotikela bango tante génération vraiment tokotikela bana na biso vraiment batikala kosouffrir tala basheke nde bakomi partout na Congo mobimba voilà eza ndenge olobi wana ndeko na ngai tozwa ndeko mosusu.
Bonjour, Ndekelizer, ngai Mama Léa depuis Kasavubu. Bonjour Mama Léa. Musala malamu, Nzambe a continué pour chayo loboko ete de liboso. Vraiment nalingaki naloba kosala remarque moko na langage na yo papa ntango olobaka ndeko moko apesi biso kamwa abeki ndeko moko apesaki biso kamwa valeur ya mbongo boye kamwa wana ezalaka mabe papa na ngai longola yango moto apesi ata moke na motema ebongi elobama kaka ndenge ezaleli longola kaka kamwa papa longola ndenge olobaki mama bamapasa wana mwana na bango asomela bango kamwa lopango na kikole papa kamwa wana esalaka mabe merci mais le reste kozala na kimia na nzambe mpe lisungi na ye continue kolanda kosala oyo merci beaucoup maman heure moko okomprenaka langage na nga te ntango tozolobaka mwa wana mutu oyo aza nango ebele te soki apesi nde sens topesaka tango tozoloba asombeli bango kamwa lopango, c'est-à-dire c'est une famille pauvre oh mwana na bango se débrouiller asombeli bango kamwa lopele ya mabele. Moi je pense que c'est ezako minimiser te ezako talisa que oh peut-être bazana yango ebele, c'est par rapport eza comparativement na oh bazana yango ebele. Je pense que eza nandengo wana ezako minimiser te tozwa ndeko mususu. Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Ndeko Eric Salo, naso bengo na Maroc. Oui, papa. Naso tutu na kaka na eba, est-ce que pon oyo, image naso l'action ya sele oyo, est-ce que ino ba député boko osunga bato ya sele te ba katira na pon penza boy. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, papa Nangai. Na namoni ata image yango ya ponte na hotel yango peut-être. Après tout, j'en ai comme ça. Papa Eliezer, bonjour papa Eliezer. Bonjour maman. Zana ngambo ya Brazzaville. Nalaka diabétique. Vraiment pasi, nazana vrai pasi, nazoluka kisungi. Nazana problème ya mino nalataka prothèse. Mais délai ya prothèse koka déjà. Donc nazokoka lisusu te. Lia nazo marché bien te estomac pasi. Vraiment makamboni wana nazana ngo bosunganga. Donc contactez yo maman tozwa ndeko mususu. Bonjour honorable. Je suis un étudiant de l'université de Kinshasa. Je suis à la faculté de médecine. J'aimerais savoir pourquoi vous ne parlez pas trop sur l'université en fait, donc particulièrement l'université de Kinshasa. Je pense que vous êtes au courant de tout ce qui se passe là. Ça fait pratiquement une année que n'a pas eu la chance d'étudier non. Donc ça nous embête en fait. Nous sommes en train de grandir. Nous voulons quand même faire autre chose. Mais ça nous arrive toujours banal. Ça nous arrive toujours dingue. Pour la même raison, j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne partiez pas souvent de l'université. Ensuite, je peux vous passer chez vous pour vous voir demain. Merci beaucoup ndeko nangai. Toza ba magicien te soki bino na faculté na bino bozana problème. Boko yebisa biso te. Nga moko nazo tanga na Unikin. Nazo sala master nanga na Unikin. Nazalaka mikolo nyonso presque na campus. Kolobela makambo ba université na lobela kango. Naza assistant ya premier mandat na UPenn. Toyebi quand même quelques réalités où ils allaient kosalema. Je pense que maintenant ce tokoyeba te o toyebi te bobakisi ba occasion ngoka yango nengo lobi wana bato bayebi qu'il y a un problème là-bas. Tozwande mususu. Bonjour ndeko Eliezer mwana kololo pango. Bonjour. Bola muki bien. Toza malamu. Biso toza bien na ngoli ya Nzambe. Na lobi boy concernant masolo ya miyibi ya batu ya FCC. Na yebi bien que na FCC batu malamu bazali. Mais bamiyibi wana bayiba mbongo ba détourna mbongo ya Congo bakanga bango ezala te bakenda na ba parquet bazongaka soki bolandeli même na ba témoignage oyo esalemaka na programme ya 100 jours bokoyo quand même gouverneur ya banque oli ya 57 millions abimisaka 66 millions de dollars alors bakanga bango ko
kanga ministre ya finance lisolo ya 100 millions de dollars et aussi na bato mosusu balia bambongo wana nazoloba boye bino bandeko na biso ya malamu boza na kati ya FCC nazoyoka nazeba soki FCC ezalaka groupe moko boye ya kindoki soki moto akoti kuna akota kindoki mais bino bato ya malamu bobima kuna parce que bozo accompagner bato baboma baiba bato yo basalama. Voilà, merci beaucoup Ndekonanga. Je pense que opération Mukamate ko salema justice azana ndenge na ye asala kamakambo tozwa ndeko mususu. Bonjour, moi Namboka ndeko eleze ndeko ya biso ezanga ndeko no Francis Mao na Angleterre nazoloba mamba mpona minute na ngesila te na lobi est-ce que moi ezali te kotinda batu na yo équipe na yo na aéroport Angil kotuna bata deuxième soki $30 maramba $30 ya coronavirus eza ya solo to ba interview pe bato bazo utana ba voyage o bazo bima est-ce que ndenge bobimbo batuni bino $30 et puis loka suka na ngai na loba pona nini tozongisela biso générique obanda ekota soki 2016 ezalaki ane ya mbutu générique wana kobanda wana tina masolo na député générique wana ezaka très important elakisaka biso koma mboka toza koévolue et puis elakisaka bapoliticien wana ndenge nini bao baza miyibi na ndenge bachangeaka balangage na bango est ce que moi ezali obetelaka biso yango merci mingi nzambe apambola o bolimbisi na liksi minute yo kutoza bien olekisi te 2 secondes kaka nde olekisi bana Londres et bana Angleterre parce qu'ils en Angleterre bon dommage que na elekaka mikolo nyonso na télévision na biso awa mais lokola yo senya yango ke ezali le dimanche mukolo ba église ezongi allez zwa yango soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification tobani biso tu tolegu de classement toya wa pona kosolola koluka consensus tokoyokana na bango balinga te bazalaka na bango to bazalaka na pembe ngaso na sisi anake ko appuyer badi banga po ye fatikala bazalaka mwindu to bazalaka pembe balo baboye ba misusu bakomi ba ko démolir biso tina toyebite pula oyo ya 2017 tokoyeba bango biloi bato so kokota tele 50 bakwa poisonné kuna omoni jamari tout ça mengana yake jamari ka samestenga so gentil mitu na opposition libumu na kinga kati to bazaka mibimba etumba na biso yako batela mobeko likonzi etumba wana tokotika yango soki mokete kabila foto longola ye ndambu pouvoir wana po ete tomona ndenge ni toke na maponami sans problème baye baaki ba prophète ya malheur lelo biyaki bango bikoki même kuumela yango deja ese umeli tikana makambo yango esila vula ulezela kaluma kwa bokoyeba voilà merci beaucoup tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko lever na biso mwana kolo lupango. Bonjour maman. Ngana ngana lobaka kana ndenge ba journa bamina sakio. Oui nzamba batela kama yo mo pe mutu fomi batela. Ba mo 2 mètres mo bien formé lo ba mètre ki waka. Ozala na bango. Ko luka ko ba police te ba police so Kongo na nzala wana bazalo ko ba nako ba kumndenge ni. Bango ba ko trahir yo aso aussi bango ko pesa pe mbongo. Ba ka ba mondi ba osalo mabe. Omone luka penya mo 2 mètres moko bo poto na posa na yo to mona ko zala kaka. To na posa na vraiment. Tala ka yo faut zala kaka ndeko lever. Il faut zala kaka. Luka mo 2 mètres mo do so ba be luka ba mètre ki waka so ka nyati le kofi ba to akoe. OK, mais merci beaucoup maman. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Vraiment ndaka yo mingi pena na sepeli ndengo pesa biso journée ya lelo poke totinda ba message na biso. Oui, ngana bandolo bela likambo abo. Omoni ndengo lo bapona problème ba mama ya mbujuma wana basi ya ba travers amiba. Pena eza soni makasi, eza soni tango mona province ya Kasso Oriental bongo tozana président tozana ba gouverneur nde bazakuna
mais nyonso akokende so Mobutu asalaki eloko te ou bien so nani Kabila asali eloko te ata so batali Congo so bakotalaka nani pays na bakotalaka province na ye siko ndenge eza eloko te yango nde mpe Félix était déjà 3 ans soki akei ka boye aloba ye ata sa asalaki te na Congo mais ata na province na ye faut komona ata biloko ya malonga eza mais soki eza te bakofingaka nde Félix ya liboso mpo aza likolo asala ata province na ye ata eloko nano te. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Ezape Mabete, le respect bien ordonné commence par soi-même. Là, c'est peut-être les conseillers de Fachi, de Mutuba Kosala Yango. Biso nenge tozolo baboy. Babenga biso ka ba jaloux. Tozo ndeko mususu. Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Nzambe a pambola yo pe a batela yo na musala kitoko zali kosala. Merci beaucoup maman. Ngai mama Angel Mwep na pesa ka sourire na ndeko moko azali kuna na kote ya Petro Congo koleka rai kote ya Bilanga azali personne vivant avec handicap malamu ba collaborateur na yo bakende kotala bango nde bako apprécier soki asengeli na chaise roulante to beki merci Zamba pambola. Merci beaucoup maman wanande eloko tolukaka yango wana pesa ka moninga sourire na kwa nyonso yozali ekozala malamu pamba te nyonso ekoleka bizaleli ya malamu kande mtekotikala tozwa ndeko mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Honorable député national. Oui, moninga na yo honorable Blanchard Takatela, président du collectif des élus provinciaux de la RDC. Nazo kolobano kaka boni ndeko boyebi ba déclaration ba député provinciaux azali kosala mais bino ba élus nationaux au bozali na ba média bozo accompagner biso te pe bozo lobela yango te toza na poso beta cete pona un paiement ya ba députés provinciaux. Merci et bon dimanche. Ndeko Blanchard, président ya collectif ya ba élus provinciaux nyonso. Merci beaucoup ndeko nanga mais tozomona na te soki ozana Kinshasa bayaka te to sololi entre biso ba élus comme ça to lukindenge nini ya consister likamwango papa nanga toza ba magicien te to ebi nyonso te. Bonjour Ndeko Eliezer, je vous suis assez régulièrement de Paris. Je voulais faire un petit geste de Pesa Moninga sourire. Comment puis-je vous envoyer ma participation amicalement Dauphin Chiswaka? Merci beaucoup Papa Nanga. Je pense que Okoki Kotinda na kombo na kotinda la yo kombo ya collaborateur nangai Okoki Kotinda na kombo na ye eza malamu pona kopesa Moninga sourire. Tozwa ndeko mususu. Bonjour Papa Eliezer. Bonjour. Nana zanileka komutuna. Docteur Mouyembe. Atika ma conférence de presse pour Ani. Atika pour Nani. Le maladie sila na Kini, maladie sila na Congo. Ya mo unité là au sein de la conférence de presse. Tozwa ndeko mususu. Oui, Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Oui, comme on a Claude, on a Openga à partir à Paris. Oui, monsieur Claude. Un message. Makambo Lobaka, il a le putate Ndeko Eliezer. Il a eu pour l'angai. Il a tout péché comme prophète Eliezer. Mieux Lobaka, n'a makambo chrétien, mais c'est bien Lobaka. Il a rien vrai. Parce que tant que on a Lobaka, il y a tout le monde encore. Aussi sa carrière dans la prison. C'est comme si on monait déjà. Il a mort toujours vivre. Il y a mis Baye Makambuya. Il y a le premier ministre, Batavan Ndo, Batila au Bancelo. Mais au cause raté, on doit la vérité. Parce que nous avons un jeu Bisayo, nous avons un petit message, nous avons un bandundu. Mais nous avons autant à Obosan Batumsus. Et puis, tu peux voir bien à Bernadette Mungolidiak. Il était Premier ministre, on vous a tiré Premier ministre. Assani. Assani, puis il a été battu de Novasaka et il a été candé au Lova. Mais on va combiner la place, on a commencé à les bâtir, on va commencer à bâtir tellement, parce que la vie a bâtité, on va commencer à bâtir et belé. Et puis, problème sur le but, il m'a dit, il y a un bien à la villageois. Et Massaro a le baki, mais Félix te lui place auto, le retaraillé.
bon Félix nga na ndi na oloba no boy na age mo na Félix nga na ibi place Félix a Botama ata utu villageois de balba na oyo sa villageois ou ta ceux qui au village ceux qui siko bango bato balba yo uta village bamba uta wapi mabeli lisa uta ko yemba ate abiza ba ministre ba uta na mboka mabeli lisa yemba ba ministre ba uta na mboka atanga ba kombo ba ministre wana atanga ba kombo ba tuté ngala na nyoso tu tout monde attend mo ta leka télévision bien mabeli lisa yemba ba kutanga na uta mboka te depuis le reste ba tu mingi ba uta ka mboka so yo uta mboka te do para na yo a uta mboka ba papa yo ba kofi ba buta mo na mboka te ba on va ça c'est que na kinte personnellement na papa yo ba ta comme na ya kufana bon mais bito so kimbalo o yo ka message na lo ba mingi mais ka message o ka te na lexi mo aller limsanga merci musala malamu nzambe a usunga yo a pambolona o nyoso zo sala surtout pour les personnes qui vivent avec handicap. Merci de Keliezer, dimanche madame. Au revoir. Merci beaucoup. On récupère ce qu'on va retard. Na union sur un message de Tinda Kao et les Kakate. Tous on est comme sous to limite sous Bonjour papa Eliezer. Bonjour maman. Nanga maman Fabienne na bengi en Angleterre. Oui maman. Depuis na bandi ko benga ko tinda ba message na zozo a réponse te. Eh. Soki okoki kozwa message na ngai nzambe asali yo grâce okoki kotindelanga bacoordonné nga mpe nalingi nazala parmi moko ya bato opesa bandeko sourire so nayebi te comment je peux faire pour najoindre yo. Merci beaucoup. Numéro na ngai ezali 074 47 111 463. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Boyoki ke Francis o simba lisu na monoko te lingala pezo simba te ubandi na lingala oketi na anglais ubandi 4711 et komi kaka nengwa. Merci beaucoup maman. Na otindela yo coordonnées à collaborateur nanga okotinda na kombo na ye limbisa biso ba téléphone wana tuzaka nango à tout moment te tozwande ko mususu. Allô, c'est bon, bonjour. Bonjour. C'est pour l'émission dans Mingi, bien sûr. Il y a un petit merci, nous allons continuer à faire avec papa. Il y a un bengi na Nigeria. Na Nigeria, comme on a eu Floride, on a caché frère. On va faire les airs. kumisaka yo mingi mpe nalandaka kaka émission na yo chaîne na yo soko chaîne na yo ilacité enalaka na se sentaka mal à l'aise. C'est parce que ndenge osalelaka mission vraiment c'est appréciable yango na apprécie na komisi Top Congo tokomi wapi nyonso tu napesi bino mbote osaleli nani Top Congo publicité yo. Merci beaucoup. Courage na bande qu'on a vu sur la Top Congo P. On doit les féliciter parce que Christian Le Sakweno, il s'est imposé dans la radio nae. Il faut reconnaître l'effort ya baninga. Tous en comme sous. Allô, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai monsieur Emmanuel Yakashidi Mukindi. Oui. Naza na petite préoccupation. Ezaya nini? Okoki koyebisa biso mpona nini président ya Assemblée nationale Madame Janine Mabunda na ya Sénat Monsieur Alexis Tambomamba bake na poto précisément na Belgique. Bauti koyebisa biso ke bakendaki na mission moko po bakende kokutana na Monsieur Bernard Luamba batuna ye raison ya démission na ye pour compliquer président de la République. Pour préciser biso pour la nini bazakuna. Merci. Bon, et le Congo na ebi ezaki bakendaki vacances, mais ceux qui va okutana na Benoît Loa batuni au démissionnage pour na nini. Et ko changer ta eloko mon côté parce que ça appartient. La page est déjà tournée. Benoît Luamba à chaque inae. Wana toshito bosani. Bonjour Ndeko Eliezer, je me nomme mon prénom. Je me nomme, mon prénom c'est Nathalie, je t'écris quelque part. Ngana Lobi Boy. Merci pour ton travail et toute ton équipe.
pour l'info qui nous fournit, que le bon Dieu te garde et tes ennemis ne te verront jamais. Ma question est de savoir, est-ce que Félix Ayokaka Yo, il fait semblant de t'écouter tout ce que tu dis? C'est triste et déplorable comment un petit peuple peut souffrir alors que lui, il voit, il ne réagit pas vraiment de quoi les airs. Limbisanga na 8 ans, tant pona koma pona ozo sala pasi makasi. Si kanzambe abatela yo lisusu, yona libota na yo. Merci, bonne journée. Merci beaucoup maman Nathalie. Oyazo komelanga quelque part. Je pense que le chef de l'État, ata ce qui a l'andité, ata la distinguée première dame, akolanda kobete legal solo. Ata ce qui la distingué l'andité, ata mwana na yemoko akolanda kobete legal solo. Ata ce qui mwana na ya l'andité, ata ba collaborateur misusu, parce que ya malamu pe bazalaka ko komisa message que yoka ndeko wana oyo azalaka lokola mtu aliboma alobi boyi. Parce que moko ezaka ndengo wana. Toza na bandi, il ne nous reste que 3 minutes. Toza oyo tosukisa. Solona député ndengini. Bien. Wana mamucha. Ndengini na kongo na bino ya makambo. Kongo na biso eza bien mamucha. Kongo ya bilumbu, kongo ya muyibi. Na lobi boy. Tindira ngai nimero ya mwana na yo na message. Oya gutanga wana ngai na kokoka kuzwa te. Tindira ngai nimero ya mwana na yo. Oyi bakenda kuzwa mbongo na bank. Tindila nimero na ye na message au. Na kumbu na ye na iloko mukena zana ngowana na sala sondi. Na yoki papa wana azako loba mukolo wana o go sanje $1 itikala kaka na bank. Ye azalia wana puto bana na ye batangi basidisi bana na puto basidisa kakalasa akoti université abandi kotanga abandi kosala na musala yangwana ye azako sepela mamuchabo katani boyne nini yope mamuchabo katani boyne nini solo bana na puto basidisa kakalasa akoti université abandi kotanga abandi kosala na musala yangwana ye azako sepela bana ya Kongo baza kolala nzala bana ya Kongo asidisi kalasa na mapolo mata 20 na maboko azali ko sanje mbongo na balabala aza ko somba karata ya Vodacom ya koteka aza soka zi $50 ata zi $100 na ye atiji kablo na ye na nzila siko ya zali ko loba o batika ko sanje mbongo na balabala te basanje kaka na bank akulongola batu nyoso wana baza bakampisa soka bakampisa wana baza ko sanje mbongo alongola bangwa pesa bango musala bisu tuza ko kenda kana Tanzania ko somba makaya na banka baza ko sanje mbongo na bank baza ko sanje mbongo di banda ya di banda ya Tanzania wana soko sanje uzako sumba biloko tango ya kufutela biloko soko zana mukanda ya banga babotori yo biloko nyoso na Tanzania soko ba moni yo muntu na $1 na maboko bakangi yo bongo epa na biso to zana biloko ya kosomba baya kosomba biloko bakenda kuteka na bambuka mususu te makambo papa wana alobi makambo ya mabe alobi makambo ya malamu te po na Kongo bana baza kolia kaka na tableau na ye na balabala tata wana alobaki mokolo ya lengi oyo alobaki $1 itikala kaka na banka na banka kwa nani bato bakolia ndingini bana oyo bazala kosilisa kalasa baproma VD baproma 150 bazangi misala bakolia ndingini na Kongo. Merci Mamuchabu pora ba oyo balandi mbala liboso. Mamuchabu abenga kabiso à partir ya Californie na États-Unis. Mais Mamuchabu il faut chaque fois au bengaka il faut moi anglais au kota et puis koloba teke na kotinda mwa muketa otinda ka mongo ebele na mbujimai il faut kaka otinda mongo ebele na tindelio numéro na kombo ya
ya mutu ya collaborateur nanga moko wana na tindeli yo tozwa ndeko mosusu. Jambo papa Eliezer. Jambo. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Message nanga o répondra kite ona tindala kiyoko olobi il faut soki mutaye na adresse na biloko il faut babenga yo ba collaborateur na babenga yo ba pesa yo mutu osola siko bongo natindaki wana dide ki kwa lobi ki asi a récupérer yango epai na yo répondre ngate pona tindaki pe message wana epai na yo ke bongo ekumaki siko ya répondre nga a récupérer ki mbongo yo o répondre nga na no tesoki mama na sito mbongo wana nga pe na sinamoni yo so wana précision de na zuluka epai na yo pa ya tidie kukute. Merci pai. Merci beaucoup maman. Nazo insistaka que ceux qui mutu akomi na bureau abenga c'est pour raison de transparence. Lobi na yebisa kibino que j'ai dit sanctionner moko ya bajan nanga parce que bayaki na biloko azui père ya ketch moko pona akende kopesa mwana na ye na lobita oyo bapesi pona tosunga bato ya yo kosombela ye tangu tokofuta yo parce que yo futa maka ezandengo wana. Mais sinon maman excusez-moi un peu trop pris sinon nasi nazwaki ayaki nango apesaki. Merci tozwa ndeko mosusu. Bonjour ndeko Eliezer mona kolo lopango. Bonjour. Bonjour ndeko Eliezer. Oui. J'ai la question mona zotona. Nous ici aux États-Unis ngai kombo nanga Mohamed Ika nazana Georgia. Na ningai na loba boy papa. Masque oyo biso na Congo ekomi obligatoire kokanga bato na nzela kofutisa bato 25,000 francs. Mbongo wana ezokende wapi ezokende na recette nini ya l'État pour na profiter na nini? Ici nous tozolata ba masque soko zokota na ba alimentation zokota na ba wenze zokota na ba boutique mais na voie publique on a droit ya kolongola masque tozota mona biso sans masque. Et pourquoi on exige au Congo le masque na voie publique? Bon, merci. À respecter 50. Merci beaucoup ndeko nangai. Ba réalité l'autorité d'attribution nenge balobaka ba réalité que c'est ni soki oke na poto awa na ba France na ba Belgique okutake bakuti yo au lati masque était sur un endroit public ba pesho ticket. Et ça dépend. Mais ici la décision a été prise. La bonne question oyo tunezaka kaya ke mbongo wango kendaka wapi? C'est la question qu'on pose toujours. Toujours ceux qui s'en ndeko. Pas Eliezer. Oui. Ngai Maman Charlotte na mboka France. Oui, Maman Charlotte. Maman Charlotte Kabasi Nzambalola apambola yo. Merci beaucoup. Makambo nyonso ozali kosala mpona peuple congolais. Nalobi boye papa. Makambo oyo totali oyo mwana mobali oyo abandaki kopose ba question na papa Fati Beton na Inikin na campus oyo balongoli na mosala. Papa ezala exemplaire mpona bachef wana na libanais wana. Bato nyonso bazosala misala kuna baamboshe bango po epesa pe bamosusu oyo batikali baoyo basakanaka na peuple congolais so bazosala misala bazofuta bango par jour. Basanctionne bango papa po ete bazala kobanga bayebake mboka wana ezali ya bango te. Pardon mingi papa Tshisekedi. Sanctionne bato oyo ya Inikin na campus oyo balongoli mwana mobali oyo abandaki kopose ba question. Nzamba lola apambolo ngai Maman Charlotte Kabasi kusala malamu. Merci. Merci Maman Charlotte to soki sina message na yo. Eloko wana esalemaka mingi yango nasengaka plus auprès ya ba collaborateur ya chef de l'État. Toya awa na HJ chef de l'État il y a eu une maman courageuse aya atelema aloba ba vérité ya makambo ekosali. Quelque temps après maman wana a eu ba problème. Alors que les chefs avaient insisté qu'on devrait assurer le suivi, ya koyeba que maman wana ba inquiété était basali mabete musala na ye ba bebisi yangote. C'est la même chose na mwana mobali wana. Je pense que ceux qui sont proches du chef de l'État, ba collaborateurs na ye ba komeka kolande lango parce que l'essentiel être collaborateur du chef de l'État, c'est aussi ça. Tozo suki sabande konangai na likambu oyo ya Franck Vunzu rencontre na ye na ministre ya justice ezalaki pour un plan comptable na ye. Mwana mobali oyo ninga souffrir bolanda. C'est depuis 2005
que Mvunzu Makumba a conçu au profit de la Banque centrale du Congo le plan comptable décimal et guide sectoriel des banques commerciales. Œuvre d'esprit et propriété intellectuelle, ce travail n'a pas été payé par la banque. À l'entendre, tous les arrêts de justice congolaise coulés en force des choses jugées qu'il détient n'ont trouvé gain de cause. La BCC refusant de s'exécuter, Mvunzu a saisi la justice internationale à Paris pour l'exécution de ces arrêts, s'appuyant sur les recommandations du président de la République à la 41e réunion du Conseil des ministres. Mvunzu Makumba, avec ses avocats, sont allés solliciter l'implication du vice-ministre de la Justice dans la résolution de ce litige. À ce jour, c'est le seul plan comptable qui est utilisé par la Banque centrale et malheureusement, il se fait que toutes les actions menées devant les cours et tribunaux congolais ainsi que les décisions qui sont maintenant ce qu'on appelle res judicata, donc on ne peut plus revenir là-dessus, n'ont pas toujours reçu exécution. Nous saisissons cette occasion pour féliciter Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette initiative. Nous sommes venus rencontrer Monsieur le vice-ministre de la Justice pour que nous puissions voir la faisabilité de pouvoir obtenir paiement de cette créance. Maître Bernard Takaï Ngumbi a promis d'examiner minutieusement ce dossier en vue d'une suite satisfaisante. Pour ne pas jeter la parole du chef de l'État en pâture, aussi voir notre pays être condamné par la justice internationale, Mvunzu Makumba appelle la BCC à s'exécuter face aux arrêts des cours et tribunaux de la RDC. Il sera honteux, dit-il, de voir une autre justice que la nôtre trancher. Eh bien voilà. To suki si wana pona lelo bande konanga, eza mukolo chaque dimanche, tozwaka ba audio botinde la kabiso à partir de 6h jusqu'à 8h. Parce que ça cadre à échange à biso na bino. Ba question d'actualité, ba orientation, o bomoni ya malamu, o ya mabe, bo yebisi biso, o to yebite bo bakiseli biso. Eza ndengo wana. Masolona député, c'est un cadre par excellence ya échange na biso. Mais bande konangai, bobo sanate. Opération Pesa Moninga Sourire. Yo sekisa nani. Ba oyo bako telema, ba oyo bako tambola. Esengo. Même ba oyo bako uta musika. Tokozongisa bango ndenge nini. Grâce ya bomoko. Tokoki kosala quelque chose. Mais si ceux qui sont censés faire quelque chose ne font pas, totika bande kona biso. Na ebisa kabino awo. À Congo, j'ai déjà eu un major qui m'a donné $200 pour na kosekisa moninga. Dans l'anonymat, j'ai déjà vu jeune fille koya na biro nangai ko $150. Nasi na moni bana mapasa bayewan boyoka bazo solo na Giovanni. Bande konanga tolingi to constituer la grande famille des Congolais. Ya mitema malamu. Caché ya mitema mabe ezalate. Et j'insiste encore. Ba bibloko wana ya obaniko tutu kanaba vidéo parce que ça a un intérêt à cotirer eza yangote. Oui, ba organisation tout ça la ndenge nini. On doit nous opposer to baniko za la diviser. Alors, il faut nous diviser pour nous fragiliser. Comme ça plan ya ba organisation salim. Et yo za complice parce que musala na vidéo na yo apporta kanini. Ba homme de Dieu, ba kilte zonge. Opération Pesa Moninga Sourire. Christ ate akaka batute mais allié sabato. Christ azalaki trop différent na ba disciple na ye yango baluka Judas Iscariote pour que ala kisabango azalaki wapi. Confondu. Aya biso bandi tala kitimula ile kola muto a film akarishika grand roi, grand maître na mama pasteur otie pembeni et comme nini. Merci, plus de 143 998 311 332 lobi tokozonge la lisusu tokolobela makambu ya Jean-Marc Kabunde na Augustin Kabuya na Shadari otoyoki makambu yake vungure te vungure te débarquer ya solo to ya lokuta tokozonge lango. Merci botika la branché. Merci na baoba kolanda biso na radio Simba kuna na Riwara, baoba kolanda biso na Mwenabitu na radio Ased Media, baoba kolanda biso na Chofa na radio Soleil, bino tout. Tokutani lisusu lobi. Merci.